pasi pe mawa, makambo ya pasi, makambo ya mawa, makambo ya kolelisa, makambo ya kosala pasi mingi na motema. Ka ndenge bayebisaka biso tango matanga eyaka eyebisaka mutu te keno lelo na koyepa na bino lobi kuna na okende pa ya bakingandi matanga eyaka na ndenge nango na système nango bandeko nanga ezosalaka pasi pe mawa. Ebele ya batu tango tokotaka décembre déjà ebele ya batu tozalaka prière de prière mutu nyonso azosambela akota na ani ya sika. Tango pe tokotaka na ane ya sika, il y a de ces personnes oyo ba continuera toujours na kosambela, il y a aussi d'autres personnes oyo batikaka na bango ayebika keno na koti na nga na ane ya sika donc moyen na continuer lisusu kosambela ezate. Lelo chez Étoile Nines TV bandeko nanga toye na sango ya pasi, toye na sango ya mawa, toye penza na sango moko ezo lelisa, toye penza na sango moko ezo sala pasi mingi na motema. Tango tolobaka sango ya mawa ezalaka mosusu sango kobela, mosusu sango keno eloko mabe komeli ndeko na biso mingi basango ya mawa ezalaka basango ya liwa. Lelo oyo toye na comédienne na biso na kombo ya Ange Maisha na bandi ebele ya batu toyebi Ange Maisha ajuaka presque partout. Aza mwasi moko, aza comédienne moko oyo atikala kozala problème ata na mutu moko te. Toyebi ke place oyo 2 personnes, 3 personnes bazalaka makambo ezangaka te, mais de son côté asalaka le nécessaire, de son côté asalaka oyo ezalaka important. Ka ndenge ezalaka kotia kimia koyeba kovanda na batu na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Ba joyeux anniversaire nanu na bandeko o nyonso ba o célébrer ba anniversaire na bango lilo. Na yebi ke boza ebele oyo bozo célébrer ba anniversaire na bino kandenge boyebi yango Étoile Nines TV na équipe na ye mobimba ba ye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na ba o nyonso bazo célébrer ba anniversaire na bango lilo na système moko ya kitoko pe na système moko ya malamu penza mingi makasi. Nos sincères condoléances na bandeko nyonso oyo bazana matanga. Kande tolobaka tango matanga yaka eyebisaka mutu te keno lelo na koyana epa na bino lobi kuna na okende pa ya bakingandi. Matanga yaka parce que za matanga eyaka na ndenge nango eyaka na système nango. Yango Étoile Nines TV na équipe na mobimba ba ye penza ko présenter ba sincères condoléances na ba famille nyonso oyo ezolela na ba famille nyonso oyo eza na matanga bandeko nanga na système moko ya bien na système moko pe ya gu bandeko nanga yi kandenge boyebi kandenge toye lelo na comédienne na biso na kombo ya Ange Maisha ebele ya batu deja bazomituna eza nini Ange Maisha kufi likambu nini mama Étoile kotaka na mozindo la famille avant na ya kokota na mozindo ekozala mwa malamu kandenge ezalaka bandeko nanga na système moko ya gu na système moko ya kitoko na système moko ya bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. En tout cas soki eza mbala liboso oyo ye kokota na chaîne na biso chaîne moko ya kitoko chaîne moko ya malamu na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka bien à chaque fois que Étoile Nines TV a obandotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement et encore informé na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Botiela biso ba j'aime bandeko nanga bosalela biso ba commentaire to sepelaka penza na ba commentaire na bino to sepelaka penza na ba j'aime na biso esalaka biso malamu. Mama Mae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi
ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable baproduit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na baplante na baindustrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numero oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation na ndenge moko agu na ndenge moko bien la famille Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili Gavker ayeli biso ba solution ya kafu kafu balobi na Gavker bika na yo libela na Gavker okosimba na yo mwana ata na 62 ans la famille Gavker azosungaka batu o nyonso baza na problème ya hémorroïde interne to pe externe pota libumu o esilaka te oza na problème ya obésité AVC bandeko nanga banduta ba bouton ba tache ozonyo kwa mabandeko nanga na mukongo pasi benga Gavker na lombangu aya kosunga yo ba papa de votre côté ki bo papa komi kosala lisusu te okomi kolemba lemba mama komi ko ima en tout cas na osenga na yo benga Gavker na lombangu Gavker aya kosunga yo na système moko ya kitoko pe na système moko ya malamu penza mingi makasi. Voilà la famille lelo toye lisusu na ndeko na biso comédienne na biso na kombo ya Ange Maisha bandeko nanga ezosala ka pasi pe mawa ezosala pasi mingi na motema ka ndenge toyebi biso nyonso na Kongo na biso na minute oyo toza na moma moko ya bitumba makasi toza na moma moko oyo eza bien te ata moke te na Goma kuna bandeko nanga eza nde pasi pe mawa eza nde ya koinda eza nde ya kobeba à chaque fois à chaque jour bandeko nanga ba nouveauté ezoya kaka concernant Goma Congolais bazo kokufa na Goma pas possible ezala ba civil ezala ba policier ezala ba soda bandeko nanga la plupart ya ba Congolais chaque jour ezaka ka matanga na côté ya Goma na ndenge moko ya somo penza mingi makasi. Alors na ndenge eza boye ndeko ya comédienne na biso na kombo ya Maisha ya Ange Maisha plutôt ndeko na ye ya mobali mwana ya mama na ye son frère otolobaka penza son frère eza te ke no cousin na ye eza te ke no demi frère na ye te son frère ndeko na ye penza ya makila bandeko na nga na minute oyo toloba auti kotika biso ye pe azalaki parmi ba soda o bakendaki kobunda pona Kongo na biso kobundela biso ngana yo tozolanda Etoilini Nest TV na minute oyo ye pe azalaki parmi ba soda o bakendaki kobunda pona Kongo na biso pona mabele na biso eyaki kosala ke ba M23 bayaki koboma ye likolo ya kobunda pona Kongo na biso bandeko nanga ba M23 bayaki koboma ye ayutaki kokufa la famille atiki famille na ye atiki bana na ye atiki mwasi kandenge boyebi ezosala pasi pe mawa ebele ya batu bakoya kotuna mama Etoiline sikoyo soki ye Ange Maisha akufeli grand frère na ye ya biso nini na kati na yebi ke ya de ces personnes o bayaka na ba commentaire ya bongo batu ebele vu que ya de ces personnes o na lobakanga moko ke bazalaka na mitema te la famille soki lelo toye kobeta lisolo ya grand frère ya ndeko na biso Ange Maisha soki lelo toye kobeta lango lisolo bandeko nanga eza parce que yepe azalaki parmi ba soda oyo bazobunda bandeko nanga o bazobunda pona biso oyo bazobunda pona mabele ya Kongo ekende epa ya ba Rwandais te ekende epa ya banguna te ekende epa ya bapaya te bandeko nanga na kobunda oyo akendaki kobunda eyaki kosala keno esimbaki te e ayaye kokufa siko kokufa wana tokoki kolobango te keno eza kaka liwa eza kaka matanga pona ndeko na biso Ange Maisha te eza matanga ya ba Congolais nyonso ka ndenge tolela ba Lumumba lela akufa pona mboka Kabila le père akufa pona mboka na ye lelo oyo pe la plupart ya ba soda o bazo kufa na Goma
basoda nyonso oyo baokufa na Goma bandeko na nga tobenga bango ka ba héros na minute oyo. Pourquoi? Parce que bakendaki kobunda. Eza te ke non bakufaki na nzela soki ya Kwiti, bakufaki na nzela soki ya Kindumba, bakufaki soki na nzela kaka aza na ndako ye moko abeli, mais bakendaki nde kobunda mpo na mboka na biso eye kosala ke esimbaki te baye kobeta bango masasi nde bakufaki. Yango bandeko na nga na minute oyo naye kosenga penza na balandi nyonso ya Etoile Nines TV. Ba o nyonso balandaka biso nayebi ke boza ebele oyo bolingaka pe Ange Maisha. Ebele pe bosepelaka na ndenge ajuaka, ebele pe bosepelaka na ndenge azalaka. Yango naye kosenga na bino nyonso s'il vous plaît na bolingo ya Nzambe, ka ndenge ezalaka na système moko gu, na système moko bio, na système moko kitoko. En tout cas ekozala malamu. Ange Maisha azalaka na page na ye ya Facebook. Nde page kutu soki boza na besoin ya kozwa ba précision nyonso boyeba matanga eza wapi bazosala ndenge nini na page na ye kaka bokoki kokomela ye ba message ya ba condoléances bandeko nanga ekosala ye malamu. De l'autre côté oza na numéro ya Ange Maisha meka kobenga ye meka kopesa ye mwa makasi parce que eza facile te. Eza facile bandeko nanga ata mokete tala kaka ndeko na ya mobali atiki mwasi, ndeko na ya mobali atiki bana. Bandeko nanga kane na uti koloba ezalaka ta kutu bien te boyebi ke ndeko na bino abelaki. O to kendo tala ye na hôpital. Esalaka bien. Mais koloba ka keno mutuka na tongo akendaki kobunda po na Congo, akendaki kobunda po na mabele ya mboka na biso, muto azongi te ake libela. Bandeko nanga esalaka ka pasi pe mawa. Yango na ye kosenga na bino nyonso balandi nyonso ya Etoile Nines TV ba o nyonso bolandaka biso, ba o nyonso bolandaka Etoile. En tout cas moi message ya courage, moi message ya condoléances de la part ya star ya mboka na biso ekosala malamu. Yango bandeko nanga moi premièrement Etoile Nines TV na équipe na ye mobimba toye penza ko présenter ba sincère condoléances na famille mobimba ya Ange Maisha. Ba condoléances penza bisika nyonso bozwami, ba condoléances pe na ba famille ya ba soda nyonso o bakufi na Goma. Toye penza ko présenter ba sincère condoléances, toye to profiter pe na osenga pe na l'état. L'état penza azwa bandeko na biso ba soda nyonso o bakufi na Goma. En tout cas ekozala malamu soki l'état akoki kozwa bango en charge. Ekosala penza malamu. Ekosala penza kitoko. Parce que bakufi pona mboka eza te ke no bakufi pona ba makambo na bango moko to bakufi pona bisala sala na bango moko te. Bakufi pona kobundela mboka, bakufi pona mboka na biso. Yango penza toye kosenga na l'état. En tout cas l'état azwa bango en charge, l'état azwa matanga wana na en charge. S'il faut que bandeko wana bakende kokundama na kin bakende kokundama na ba ville na bango ekozala malamu. Parce que to mona ba policier mosusu ba soda mosusu soki bajo kufaka o mona ka la plupart des temps bango moko na bango bakomi komi kunda bango moko kuna. Ekozala mwa bien soki kane to monaka ata ba star ya mboka na biso soki akufi na mboka mopaya la plupart du temps gouvernement na biso esalaka toujours effort baya kokunda bango na mboka na biso. Ekozala pe malamu toyebi ke Goma ezaka aka Congo, mais ekozala bien soki muto azalaki na kin, muto azalaki ya Kisangani, muto azalaki ya Lubumbashi, muto azalaki ya Goma, muto azalaki ya Nord Kivu, muto azalaki soki ya wapi. Bisika nyonso kokufela surtout ba soda na biso ekozala toujours bien soki bakoki kozonga na ba ville na bango ekozala penza malamu mingi makasi. Yango na eko sensibiliser pe basi nyonso ya ba soda s'il vous plaît. Basi nyonso ya ba soda oyebi ke mobali na yo ake Goma pona kobunda. Lelo o tokomi komona basi mosusu omona mobali ake na mission de service. Mobali ake na musala mission de service ake kosala mwasi pe atikali awa akomi kosala kindumba. Omona basi mosusu akoti na ye na vie ya luenge komelaka masanga kobima nde kobima. Bandeko nanga soki mobali na yo
pas seulement que mobali akende na mission de service o aza soda yango yo mwasi il faut fukama o tiaka mabolongo na se pona kosambela te ata soki mobali na yo aza soda te mobali na yo akeka mission de service ka ndenge ezalaka mwasi malamu une femme sage mwasi ya malonga eza mwasi oyo afukamaka atiaka mabolongo na se akomi kosambela pona mobali na ye akomi koyebisa nzambe protéger mobali nanga bisika nyonso azali ezalaka toujours malamu parce que mibali na biso bisika bakendaka bandeko nanga na misala eza na biloko ebele bakutanaka nango kuna eza na biloko ebele la famille biloko penza ebele bamonaka makambo ebele ezalaki no mobali na yo yake mission de service ezalaka keno mobali na yo yake musala en tout cas mwasi ya mayele aza mwasi oyo atiaka mabolongo na se akomi kosambelaka plutôt kosalaka ba intercession mpona mobali na ye nzambe abomba mobali nzambe aprotéger ba mama yo penza mobali na yo ake goma ake kobunda mpona mboka na biso talaka ndenge azokende bitumba pe ya famille ezolanda ye bitumba pe ya quartier ezolanda ye bitumba kutu ya barwandais n'en parlons même pas ekozala toujours malamu yo mama otikali na bana sambela pe na mopo na mobali na yo yebisa nzambe mobali nanga ake kobunda pona mboka na biso nzambe protéger mobali nanga na boyi mobali nanga atikala akuna naza na posa mobali nanga azonga to sepela lisusu na famille ensemble ekozala malamu kozala na ba distraction te tomona basi ebele ya basoda basi ebele je dis bien basi ebele ya basoda omona mobali na ye atie kobunda mobali na ye akie na mission de service mwasi pe de l'autre côté atikali omona basi mosusu abandi na ye vi ya masanga abandi na ye vi ya kindumba ezalaka basi ya mike o batiaka makanisi na bango bisika moko o batiaka mayele na bango bisika moko alobi ke non mobali nanga ake kobunda pona mboka na biso mobali nanga ake na mission de service mobali nanga ake na musala nga pe natia mabolongo na se na prier nzambe alola protéger mobali la plupart ya bato bazalaka na temps wana te na ye kosensibiliser yo ozolanda nga en tout cas mobali na yo aza te mobali na yo ake musala tiaka mabolongo na se sambelaka mpona mobali na yo ataka mpona 2 minutes kaka nzambe mpona koyoka biso azalaka besoin te ke non il faut kaka okota prière à 1 heure du temps 2 heures du temps pour ke ayoka yo te ata kaka prière ya 2 minutes ya pamba soki oza kaka na kondima omiyebela deja ke non nzambe ayoki kolela na yo nzambe ayoki losambo na yo ezalaka bongo donc ataka 2 minutes na yo ya pamba ekosala toujours malamu mingi makasi en tout cas courage na comédienne na biso na kombo ya maisha courage penza bisika nyonso ozali toyebi ke eza facile ata moke te eza facile ndeko na yo akendaki na ndenge ya bien ndeko na yo akendaki na système ya bien mais na minute oyo ndeko na yo akozonga nde ebembe oyo tokoloba toyebi ke makambo nyonso to maloba nyonso oyo tokoki koloba ekokonsole yo te ekopesa yo courage te mais eloko kaka tosala tosambela eza kaka ke nzambe alola azala na bino nzambe alola oyo akonsolaka bien oyo akonsolaka penza mitema na biso na kitoko nyonso pe na pete nyonso azala penza na bino apesa bino makasi akonsole bino penza parce que eza facile te ata moke te batu oyo basi bakufela bayebi douleur akokufela peut-être batu oyo bakufela te aolobaka akeno ekoleka me mutu oyo asi akufela bandeko nanga ayebi kokufela ndenge esalaka pasi kokufela ndenge ezangisaka bapongi kokufela ndenge ezangisaka bapeti yango na ye kopesaka courage surtout na ndeko na biso Ange Maisha nzambe ye moko apesaka nzambe ye moko azwaka ye moko apesaka ye moko azwaka yango anda kutu Bible yango moko yebisaka biso vanité de vanité tout est vanité donc totia kaka na mutu keno na se ya moi ndenge toza boye tomata tokita biso nyonso toza baleki nzela un jour nzambe akoki kobengisa biso un jour nzambe akoki koloba keno c'est fini ngonga na yo ekoki kende opema moyen oboya ekozala te pe moyen oloba keno ngana okendo pe mate ekozala te donc soki nzambe alobi ye moko alobi moyen tosala autrement
ekotikala kozala te ata moke te. Eza bongo na système moko ya bongo. Donc bandeko na nga eloko pe ya kotia na mutu eza kaka no toyeba pe kotambola. Toyeba pe kotambola, totambola dans le Seigneur ekozala toujours malamu. Tango zo tambola na se ya moi otia na mutu keno naza nanga moleki nzela.